Bonsoir les Congolais. Bonsoir Banduku Papenzi. Bonsoir les amis. C'est Massawa. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ici chez nous aux États-Unis, c'est bonsoir. En Europe, là-bas, vous dormez déjà. C'est 18h ici chez nous. Hey! Malaika! How are you, my little darling? Hello, hello. How are you? Hey, here I'll be speaking Lingala, so it's going to be hard for you to catch up, Mama. Yes. Hello, guys. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez, les chers amis, et tout, et tout. J'espère que vous vous portez bien, ok? Je voulais vous parler un peu. Parce que la fois passée, je pense que j'avais fait une vidéo dont j'ai parlé des... J'ai parlé des histoires des bana ba congolais nege bazamo bulu makasi. Good, Mama. I'm happy you're doing good. Yes, so nabande kolo babwe, nabando solo la pona ba comportement bana ba congolais, ok? La fois passée, on a sala ki vidéo oyo te ono to sala ya inosbi. Avant vidéo on a saki vidéo moko kolo banenge nini bana ba congolais na ba comportement, comment est-ce que les parents ont les difficultés de maîtriser, de guider, de donner les directives aux enfants, de donner les structures, hein, structure, kopesa bana ba structure, ok? La vidéo, je l'ai vue quelque part et il y a quelqu'un qui m'a écrit qui me dit que oui, maman Massa, on a compris le message, tu as raison quelque part, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants aussi qui sont autistes, n'est-ce pas? Au bazana autisme, ok? Ce qui est vrai. Je pense que dans cette vidéo, je l'avais dit, mais je l'avais dit brièvement. Je n'avais pas vraiment... Je n'avais pas... Tout à qui penda c'était nangote, ok? Mais dans cette vidéo-là, j'avais dit ça. Nando banabi que nous comprenons qu'il y a des enfants qui ont l'autisme, ok? Mais anaza kolobela bana oyo bazana autisme te bazali normal. Ba parents na bango baza normal, donc batiki kaka bana basalaka o balingi ko sala, ok? Donc quelqu'un m'a écrit sur cela et je voulais quand même m'excuser s'il y a des gens qui n'ont pas écouté à ces parties-là, parce que ces parties-là, lorsque je l'ai dit dans ma vidéo, c'était un peu plus bref. Ce n'était pas le on a fait de là qui kolobela moi et Belé, ok? Le monsieur, il m'a écrit, il m'a dit 1 sur 8 enfants est autisme, ok? 1 sur 8 enfants est autiste. Bon, je comprends le message, le message n'a pas signé, ezaki ya kotindelanga alerte pour nous expliquer qu'il y a des enfants quand même autistes. Mais il a dit que 1 sur 8 était autiste. Non, je ne sais pas afin d'arawapi pour la statistique wana, mais ngana ko sabine et pas nga eska na fandi en Amérique. Ça c'est un peu exagéré. 1 sur 8 n'est pas autiste. C'est 1 sur 54. Ok? Un enfant sur 54 est autiste. Ok? Bon, majorité à bano bazarba autiste, les amis ba garçons. Les filles ne sont pas si nombreuses que les garçons. Parce que ceux qui baken à groupe ya ba garçons, on dit 1 sur 34 enfants garçons et autistes. Tandis que na ba fille, ezali 1 sur 144 est autiste. Ok? Donc, nombre ezali papa wana tindelenga binanga 1 sur 8. Et moi j'étais un peu choqué. Naïbité afin d'agawapi, peut-être naïbité, mais ça c'est trop sévère ça ne peut pas être 1 sur 8, ok? Mais statistiquement ah ouais pas to fandi balobi 1 sur 40, 1 sur 50 1 sur 54 est autiste, ok? Autisme ezwakabana te ezwakabana na âge ya après 3 ans te, ok? La plupart des enfants qui sont diagnosés avec autisme, c'est à l'âge au moins, na âge à moins à 3 ans. Ok? Ok? Oui. Donc, soit moi, on a commis déjà, na âge à plus à 3 ans, batika la jamais qu'on diagnose comme autiste, wana ça veut dire azali da problème ya comportement, azana behavioral problem. Ok? Je ne suis pas insensible. Il y a des enfants qui ont autisme, nayebi qui yana bana bazana autisme. Je vais vous donner même un exemple. Une fois comme ça, naza na kati ya restaurant, ok? Tozaki na camarade na ngamoko toza na kati ya restaurant, et puis na pembe neska to fandaki,
il y avait un enfant qui était là-bas avec sa maman et l'enfant était trop agité, ok? Lorsque j'ai vu que l'enfant était trop agité, j'ai compris que moi, Nawana, Azaki quand même a quelque chose, ok? Il y avait un ça ne va pas avec l'enfant, ok? Et l'enfant était agité, et la maman, elle était vraiment, et puis c'était une jeune maman. Il fallait que maman Nazaki tellement alembi déjà, alembi, ok? Bon, l'enfant, moi, Azaki kosa lokola, asa lokola zo beta eska biso to fandaki. Parce que bakiti, ezalaki pena musika te. To zaki na restaurant, ezaki to wande fana ba boots, e babenga ba boots, to zoyen pena musika te. Et alors la maman, elle m'a regardé, moi je l'ai regardé, mais sur ngana ekutani, ayeb singa binanga oko excusenga parce que moi nangai azali autiste, ok? Tango lobaki bongo, mbala moko j'ai compris que d'abord na mona déjà que moi nazaki un peu agité, j'ai compris qu'il y avait un ça ne va pas. Mais tant maman a confirmé biso que moi nazaki autiste, biso pétant que tofanda quand j'étais avec une copine, tofanda kiwana, nous sommes aussi des femmes quand même. Nous avons compati avec elle et nous l'avons dit, oh t'inquiète pas. Ata simbi koto yo, t'inquiète pas, so alinga simba koto eska tozali, biso tokolinga ko entertainer, donc to orienter et tout et tout et tout. Et on est resté comme ça dans le restaurant, l'enfant jouait de la côté dont tozala qui azako beta beta, mais ça nous a plus dérangé. Pourquoi ça nous a plus dérangé? Parce que la maman nous a dit ce qui n'allait pas. Donc on a compris que c'était pas sur sa volonté. Ils avaient une volonté que moi nana se comporter et puis on avait compris que c'était au-delà de cet enfant. Ça veut dire cet enfant ne pourrait pas se contrôler parce qu'il est autiste. Vous comprenez? Mais le problème avec nous les autres, surtout dans la communauté nabiso ya noir, congolais. Là où je vous parle, cette femme là elle m'avait parlé dans le restaurant que son enfant était autiste. Elle était spanish, ok? Donc azaki espagnol ya Amerika, ok? Mais na kati ya communauté na biso congolais. Na kati ya communauté na biso congolais, nous avons ces problèmes là où les gens pensent que tout est tabou. Même des maladies que vous n'avez pas contrôlées parce que moboti mogota obota mwana na ye a souhaité que mwana azana autiste. Jamais. Moboti mokote abotaka mwana na ye a souhaité que mwana na ye azala boy. Non. Ce sont les choses qui arrivent et si ce sont des choses qui arrivent qui sont au-delà de ya contrôle na yo, il faut qu'on y ait nini ya ko gérer yango et puis préparer entourage na yo na environnement na yo ba yeba qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? La plupart na biso congolais, ceux qui diagnosent moi nazali autiste, beaucoup de parents d'abord refusent ces diagnostics. Ça c'est un problème dangereux ça. Oui. Moi, je connais des gens qui ont refusé. Bah, yebisi et docteur Aibisi, ok. Moi, aza autiste. Parents aboyi diagnose ya docteur. Tandis que yé amemaka moi dans l'hôpital, ayebaka ke moi na problème, il faut qu'il ne découvre ce qui ne va pas avec l'enfant. Lorsque tu arrives à l'hôpital, on te dit que l'enfant a l'autisme, oboyi. Ote, lokuta, nandimi angote, nakosambela kaka, nakobenga bapara nanga, balbaki bakotinda laga bakisi amboka, nakotinda. Tandis que lorsque on accepte les diagnostics plus tôt que possible, parce que ça n'a pas autisme mususu, parce que autisme na autisme keseni, et ça n'a pas autisme mususu ezali severe, ça veut dire ezali makasi mas, penza. Et ça, l'autisme, c'est mild, ok? Ça veut dire que moi, quelque part, azana ba capacité, ya ko apprendre ba skills mususu ya vie. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont autistes, comme ça que azaka autiste, mais tellement que attrapa ki autisme na avant, parents na ye batia na programme, luka programme ya ko sali sa po akoma mutu ay bako naviguer na kati ya vie. Mais lorsque les parents africains, surtout congolais, boboyi diagnose, docteur a dit que moi nazali na diagnose, azana autisme, mais yo oboyi. Bosko, est-ce que oza prêt à kosali sa mwana wana ou bien oza prêt à kosali sa ye? Pourquoi? Parce que ce qui docteur a dit que moi nazana autisme, ça veut dire que quelque part, surtout na bapoto eskato fandi, ils vont t'orienter, ils vont pas te laisser comme ça. Ils vont t'orienter pour te dire, programme nini, makambu nini, il faut ça là, parce que moi na autisme, il faut mingi mona parents oyo penzo mona ke bayiso ke mwana zana autisme, mais moi ne quand même aza conscient parce que ce sont les parents qui se mettent au travail dès le départ tant bayiso ke mwana zana autisme à se mettre au travail. Pourquoi? Parce que bana wana il faut qu'on rappelle bango toutes les choses. Moi j'ai vu des gens qui ont des enfants autistes na kati ya banda kuna bango komona akoma biloko nyonso dog aza ko rappeler mwana e dog mwana yebi ke wana za dog mwana pa ko me ko répéter dog.
Plusieurs fois, chaque jour, les parents font le travail intense. Il y a qu'on rappeler moi nanae ba mo wana mikolo nyonso parce que bana bazana autisme bazana tendance ya ba mémoire biloko ya yeba ki avant nyonso e disparaître. Donc chaque jour, c'est le travail d'un parent o yazali na mwana autiste abanda ko lakisa ko komana biloko mususu na ndako ko tia ba photo na ba mur partout mwana na lekibo ayeba ke o ezali boy maman na yo bien papa ne faut rappeler ça c'est ça c'est ça. Oui. Si ce ne sont pas les autismes qui sont sévères, ça veut dire qu'ils sont makasi. Mais ceux ba autisme zali mild. OK, ça veut dire zali un peu léger, makasi mingite. Ces enfants-là ont la capacité de récupérer. Oui, peut-être à cause de la fonctionnelle vraiment normalement mais ces enfants-là fonctionnent dans la société. Oui, moi j'ai vu des adultes qui me disent que autiste. OK, aza autiste mais autisme na bazwaka yango tango azalaka mild. Donc eza autisme moko ezaki mild et les parents se sont investis et que moi na a comment fonctionner dans la société. Vous comprenez? Bosikoyo, le problème c'est ceci. Tango biso tozolo batobi ke bino ba congolais bana na bino ba comportement na bango moko ezoko nuire ba vie ya baninga, OK? Mais si vous avez un autiste, OK? Mais si tu vas amener cet enfant quelque part, mais il faut préparer les gens là où tu vas avec cet enfant. Nous ne sommes pas si insensibles pour dire que Muninga Zali Koya Awa, Azaya Koya na mwana, mais mwana na yazana autisme. Ça veut dire lorsque cet enfant arrive, nous serons préparés de savoir comment accueillir cet enfant. Nakati anda koyo comme mupaya, lokola to invité ba paya, on est préparé à savoir comment gérer cet enfant avec notre ami. Ce n'est pas ça. Mais yoko ya na mwana, soka za autiste, oyebisa motute, mwana aye, abandiko buka, abandiko mata, mais comment on va savoir si vous ne dites pas? Lorsqu'on dit it takes a whole village to raise a child, ça veut dire ça prend tout un village pour élever un enfant. Si ton enfant a un problème qui est un problème de santé, qui est peut-être santé, neti tolbina, neti autisme, mais il faut dire ça aux gens. Il faut dire ça aux gens, il faut préparer les gens. Comme ça, ceux qui oye moupaye pas abatu, ou bien, ozana, ok, na événement moko, eska baninga bazali, mutunyo soebi ke, we have to have our eyes on this child. Ça veut dire, nous devons avoir nos yeux sur cet enfant. Parce que, azali autiste, il fait ou bien elle fait des choses qui sont au-delà de son contrôle. Ça veut dire que, soki ngai, na tamboli wenake, ou peut-être wese, na moni mwana na zako sale loko moko kuna, na koeba peut-être nini yako récupérer, nini yako maîtriser, parce que na yebi ke, cet enfant est autiste. Mais, si vous ne dites pas ça aux gens, vous pensez que les gens, nous sommes seulement obligés de tout connaître et puis tout accepter? Pas nécessairement. Et là, vous êtes tout dans les tabous. Les choses qui sont normales, la société normale, les choses qui sont censées être, les choses que, condamné moi na autiste. Nako condamné moi na autiste. Si on a condamné moi non parce qu'elle est autiste, ça veut dire que n'a un problème. C'est moi qui ai un problème. Parce qu'un enfant autiste n'est capable d'être accueilli par makamuni yazali kosala. La plupart des temps, d'abord, ils sont pas responsables de leurs actes. OK? Donc, émission nanga sala qui la fois passée, je pense que, si le message n'est pas passé, na façon que batu mingi bakanisi peut-être nazaka ko critiquer bana ya batu parce que bana mususu bazaba autiste et tout. Non, je suis très consciente que ezana bana o bazaka na autisme et puis na lobaki on a vidéo na lobela ki on mingité. Je suis très consciente. Mais loko na ko rappeler bino ezali boye. Ba mama bana ba papa ba kongomani, OK? Bozana babiti du oyo parce que moi je connais des gens donc on a diagnosé leurs enfants autisme mais ba boya diagnose. Baboyi diagnose, baboyi. Docteur a dit que moi, naza autiste, moboti a boyi diagnose à docteur. Si quoi, ceux qui yo au boyi diagnose à docteur, au lingi bisoto sympathir na yo ndengenin. Parce que yo boyi déjà diagnose. Parce que yo na motu na yo au déclaré que moi, na zali normal au kola batu nyonso. N'est-ce pas? Mais tant qu'on pas batu, abandi ko baby ça. Biso si koyo, tondi ma ki azali autiste, ou bien tondi ma yo, moboti na yo muto boya ki kondi ma diagnose à docteur. Hein? On fait comment? Dites-nous un peu, on fait comment? Tandis que si tu es
capable ya ko accepter. Je pense que c'est pas facile hein pour na mutu accepter, mais nela non parce que pas na bino ba congolais biloko nyonso comme tabou. Na ba poto awa les choses passent facilement. Les gens qui sont ici acceptent les choses plus facilement que les Africains. Ici, si on diagnose na autisme, les gens là se préparent, maintenant commencer à savoir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont manager avec un enfant qui est autiste, comment est-ce qu'ils vont préparer leur communauté, comment est-ce qu'ils vont préparer leur famille, comment est-ce qu'ils vont préparer leur entourage pour mutuna mutu ayeba déjà problématique ezali nini, parce que nous devons tous savoir comment gérer avec cet enfant. Oui, parce que ce que moi dans ta famille, nous devons tous savoir comment gérer avec cet enfant. Ce que ça moi dans ta communauté, nous devons tous savoir comment gérer avec cet enfant. Si c'est un enfant qui est la communauté bien famille, nous devons tous nous impliquer, n'est-ce pas? Mais yo moboti na yeso ki yo moko za na deny. Olingi kutute batu bayeba ke mwana za autiste. Mais olingi oya ko imposer biso mwana autiste, mwana abuka bloka batu. Ndenge nini toko se pentir na yo? Ndenge nini toko aider? On ne peut pas aider. On ne peut pas aider. C'est un peu ça. Mais na bado ko bisabina bino okay. Diagnose ya autisme. C'est souvent c'est après 3 ans c'est bon. Mwana oyazana autisme ba diagnose kaye avant 3 ans. OK? Ba oya bino soki ba diagnose bango te avant 3 ans ki baza ba autiste, soki ba comme déjà na ba 5 à 6 ans, ezal sous autisme te bana bino, soki ba diagnose était pas ya nani ya docteur. Ça veut dire oya yo wana azaka ka mobulu parce que yo ozoko ka ko éduquer yete. C'est ça le vrai problème. Parce que statistiques ezali koloba 1 out of 54, 1 sur 54 enfants est autiste, OK? Ça veut dire 53 enfants ya ba congolais. Ezande mobulu. Oui, eza autisme te. Eza mobulu. Mobulu wana pourquoi? Parce que les parents ne sont pas sûrs. Les parents, they are not on time. Ba parents bazana kokoka kolandela ba éducation te. Bandeko ba bolingo. Boyebi nini Il faut toteya naka. Il faut mater échanger na kati ya communauté. Bandeko. Eza pona bolingo de toteya kabino. Parce que so eza bolingo te de toteya kabino te. Bozoka. Parce que mutu alinga ka batute ako garder ba information ye moko afandeli yango parce que bino ba congolais bozaka boy ba congolais biso batu mundu tozaka motema mabe soko yebili kambo ko yebisa moninga te soko yebili kambo yebisa moninga te bino kansaka ko yebali kambo za mbongo kopia mbongo non ko yebali kambo zali ba information to partageaka ya tous les jours poto yeba ngi ya ko sali sana mais bino bolinga ba information bote parce que ces informations que nous vous donnons ça vous appelle à vos responsabilités. Les informations que nous vous donnons, ça vous rappelle à restructurer votre vie. Parce que si vous mettez déjà qu'on fait dans la vie, il y a désordre. Pour restructurer cette vie, la vie là, ça demande beaucoup de travail. Et c'est le travail que vous ne voulez pas faire. Yango bolobaka ko congolais soka yebi alakisaka baningate soka yebi alakisaka baningate balakisanaka tout ce que vous voulez comme information ya ko améliorer vie na bino ya ko éduquer bana tout ça c'est sur le net. Vous n'allez pas chercher ces informations là. Vous n'allez pas chercher ces informations-là. Mais bozela ka bakongole bala kisabino soki nini, bala kisabino soki nzela bonheur ezaka wapi. Nzela bonheur ezala parce que ata biro kasi bonheur ezaka kambongo. Okoza na mbongo me oeshue bana. Soko eshue bana bonheur ya mbongo no ezani. Eloko te. Eza na échec moko te na vie oyo ke ko eshue bana na yo. Na solo bela bato bana normal. Na olobela bato bazana bana normal, na olobela te bana oyo bazitoyebi ke bazana mwa ba problème, OK? Na olobela bana normal. Il n'y a aucun échec sur cette terre qui a échoué ses enfants. Oui. Échec moko ezate ke échoué bana na yo. Ata osali nini na vie, o réussir na mbongo, o tie o memi oyo boy, o je ne sais pas réussite moko ezate soko réussir o échoué bana na yo. Bana oyo botaki wana o échoué bango. Ndelo tozonga ko faire bino comprendre ba maman congolaise na ba papa congolaise. Mingi so na lobela makambo éducation, oui, j'inclus les papas, mais mingi na lobela ka ba maman parce que maman est éducatrice. Signification ya maman ezali éducatrice, celle qui est supposée d'éduquer l'enfant, c'est la maman. Maman de éduquer kabana. Oui.
tant tozo benga bino na ba responsabilité bolingite tala ndenge to lelo ba mikolo tellement que ba mingi to rataki ba éducation ya bo mwana to ko ba mikolo to za ko se comporter tellement mabe ba église lisusu yango le bandi ko zonga bandi ko teya batu baza ko teya ba mama mikolo nyonso na ba église ko mimaka masolo ya ko teya ba mama ndenge nini ya ko garder ba papa ndeko ko maka masolo ya église mikolo ça veut dire que baza ko teya biso lisusu basi to rééduquer lisusu mibale ndeko ma masolo ya église pour garder son homme, pour faire ceci, pour garder son mariage, pour garder, pour que mobile yaki mayote, il faut que ça la boue. Tandis que le problème n'est même pas ça. Église il faut changer ma terre. Église banda côté ya batu et banda ko pesa baboti, ba tools, ça veut dire les outils nécessaires pour ba ko éduquer bana. Parce que mobali oyo bien mwasi oyo azwaka éducation de base te nanda kubate ya yete azwaka éducation ya baboti te moko eloko moko te ba valeur ya vie ndenge ya ko se comporter na vie savoir vivre ata komi mokolo ke na libala yango mingi tozo koka ba mabala te ba mibali pe ba okoka mabala te basi pe to okoka mabala te pourquoi parce que ba base ba valeur ya bomoto toza na yango penza te ezana ki mukolo te nde mutu okuta na mutu ya mukolo parce que nakata libala bokenda kate po banda ko rééduquer mwana bato parce que mutu ana obala na yaza mwana mutu n'est-ce pas on ne va pas là-bas pour na ko banda ko rééduquer mwana bato de zéro à je ne sais pas comment on va là-bas parce que on doit construire ensemble mais la plupart de vous bokoma ko fandela na kati ya mabala parce que vous devez encore rééduquer vous cherchez à rééduquer un adulte yoko kako rééduquer mutu mukolo akoli ebite banzela nini atambola ba éducation nini azwa olinga ko rééduquer yoko kokate pourquoi parce que éducation ya bomwana irataki éducation ya vie ya irataki ba valeur ya vie ezate c'est ça le problème donc to osenga pe ba église bo banana ko éduquer nanu ba parents parce que wana nde musala penza il faut batu basala sur cette terre batu ba éduquer bana mike babanda ko éduquer bana na bango comment évoluer na kati ya vie ba valeur ya vie le respect des choses le respect des autres le respect des choses des autres tout ça savoir vivre soki mutu azana wana azana ba base wana na vie tango akokoma mukolo akokoma na kati ya libala na yemoko obia koma na kati ya mariage na yemoko akokoka ko naviguer pourquoi parce que ayaki na mwa ba base ya ba valeur lelo tokoma okuta na batu okuta na mutu azata na valeur azana ba base ya tate ya valeur siko yonde siko ifo obanda ko éduquer tango bolingwane ko simba te e koma libala na ekufaki a échoué libala ekufi oko échoué nini te parce que okenda kinde ko éduquer mutu ya mukolo okenda kinde ko éduquer mutu ya mukolo mutu azanga éducation oye ko fanda na mutu azanga éducation ngo banda ko rééduquer mutu ya mukolo oko kokate yako mabale zoko kufa ba pasteur wana siko leba mona siko ba base ba problématique esike outi parce que problématique e outi ndena éducation ya ba parents éducation ya vie dès le départ éducation de kunezate ba pasteur siko leba mona problématique racine ya ba problématique esike outi ba pasteur ba kuma mona kaka ba problème ya libala to sola makambo ya libala po libala ebonga po mobali ya kimate po mobali ya nini ezate makambo na nyiso ba pasteur ba ebisa kabino wana ce sont les valeurs ba valeurs o ifale boye ba depuis bo mwana yende ezoko zanga na kati ya bato bo construire te lorsque tout ça manque on ne construit pas parce que okuta na moto na vie na isa kabino toujours na ebite na sala déjà vidéo mususu bwe na sala vidéo mususu bwe kala na mandolo banabi na lobi boy lelo awa tokoma okuta na bato okuta ni moto na vie onyoso parce que nazo songela kama kambia ba éducation OK ba éducation ya base okuta ni na moto na vie lelo nazo sabino okuta na moto na vie lelo et puis na ebisa kabino ngabina parce que tokuta na kipena ba poto awa ce n'est pas veut dire que biso nyoso nous sommes appelés à nous marier ensemble non problème mingi na kata ba communauté koma bongo oye na poto olingi se coupler kaka na congolais ou se coupler je ne sais pas na qui parce que la société vous appelle à vous coupler non on se couple pas comme ça avec n'importe qui n'importe quand non pour se coupler na no faut la mutongo pour se coupler na ye ba valeur na ye a vie ezanini ba idée na ye a vie ezanini ce que soko simbate tika na yo ce n'est pas parce que tokena na kati ya fête ou bien événement ya communauté tokutani kuna mama ozaka zairoise oui ngape na zairoi to sola kate mama to bandika mama ko sola boy non
toki na biso ko solo mais que elobi ke photo linga na to balana non to ko balana parce qu'il faut na tala ba valeur na yo hein ozana ba valeur to zana ba fondement valeur ozana eloko te to ke ko balana poto sala nini poto ke ko se stressane hein na ko linga na éduquer obi olunga soit disant éduquer nga eko simbate na yesa kabino biba mingi tokuta ka kuna Kongo toye awa okuta ena moto akuna na Congo akola na ya évoluer na balabala oui parce qu'il y en a beaucoup comme ça parce que beaucoup de parents ont abandonné leurs responsabilités ba parents mingi na Congo kuna ba abandonner ba responsabilité na bango donc ba famille ba congolais mingi na yebisa kabino koma lokolo ba famille ya nyoka jamais mona ka papa mama bana ba otambola ensemble bino osimo mona famille ya nyoka negezala famille ya nyoka papa mama bana batambola ensemble te famille ya nyoka ezalaka papa yake atiaki zemi mama nyoka ke aboti ba maki akundi yango quelque part mama nyoka pe akimi na ye atiki maki kuna survivre soki ko survivre soki mutu musoko yako lia maki tali yete mama nyoka yebi na yete mukolo bana nyoka babimi bana nyoka balukaka papa te excusez-moi bana nyoka balukaka papa te balukaka mama te bana nyoka babima kaka babimisaka mwa mutu na ye wana na sable wana tui atali bosoka moni danger te akimi tu akena zamba tu et puis bana nyoka wana bango nyoso pe bakima nzela moko te mutu na mutu akei ko luka vie na ye ndenge ezali. La plupart des familles congolaises et comme en bongo c'est quand même c'est depuis longtemps parce que moi j'étais à Kinshasa nazaka na Kinshasa moi kala ça fait plus de 25 ans na longwa ba Kinshasa kuna mais déjà à l'époque nga nazaka na Kinshasa kuna déjà ba famille mingi ya Kinshasa ba tuwazako vivre loko ba famille ba nyoka. Papa, maman, tout le monde est éparpillé. Les enfants n'ont pas le concept de la vie à famille. Ok? Oui, les choses peuvent arriver. Et que papa et maman ba boyani, to boyite. Mais au moment quand même que bana batikali na kati ya structure ou na famille. La famille n'est pas seulement papa na maman. Non. Famille est cause à la pepe bana mingi pe bakola et pas ba grand-père. Bakola pas ba grand-parent, bakola pas ba oncle, bakola mais bakoli na kati ya structure ya famille. Ça existe. Ok? Mais mingi na ba Congo kuna pa na biso au moins na structure ya famille ezalaka lisusu te et comment sauf qui peut donner tout qui peut. Maintenant oyo okuta na mutu ya ndengwana na vie na yo bo reconstruire vous allez pas construire parce que peut-être yo okoli na place ya esika structure ya famille ezalaki ye akoli na ye na sauf qui peut azaki na ye na out na famille ya mwana nyoka donc ayebi te ke famille et fonctionne kaboye. Yo siko yo kozwa mutu wana boye olingana na bapoto awa. Yo siko ndo olingyo bana ko expliquer vie ngene fonctionne. Au côté na mobali boy surtout il y a beaucoup des hommes même les femmes maintenant ont ces comportements là. Les comportements là ce n'était pas vraiment beaucoup sur les femmes mais je commence à comprendre même les femmes aussi plusieurs surtout basi mingi bo limbisa nga basi mingi ba uta Kinshasa bana babiti douana. Basi ya Kinshasa baza basi ya banganda, basi ya bamoziki, basi donc basi bafanda kananda côté. Pourquoi? Parce que ce sont les gens oyo bakola na babiti ya bana nyoka. Donc mutu na mutu abimisi mutu akimi. Parce que c'est comme ça qu'ils ont grandi. Donc bokola na kati ya famille oyo, les gens ne mangent pas ensemble, na tongo papa na maman ou bien soki bozaka na kati ya famille, on ne se met pas ensemble pour manger avec ses enfants, on ne se met pas à la table pour discuter avec ses enfants. Il y a lunch. Boko fanda tena bana kolia mutu na mutu alia kaisika uti a Kinshasa c'est comme ça mutu na mutu alia kaisika akiendaki ukoliela kuna ukozonga kaka na ndako kolala a Kinshasa c'est comme ça mama akiendaki zandu akoliela na zandu papa akiendaki je ne sais pas ko débrouiller wapi soka yoki nzala atelemi kaka na nzela afandi asombi mwa kwanga asombi mwa lipa na manteka ameli fanta bana esika bakendela e classe ba para ba pesi ba mbongo ba kosomba kaka ba lipa na ba fanta na nzela donc mutu na mutu akoliela esika akendelaki. Ce sont les familles congolaises aujourd'hui malheureusement. Je vous dis les familles congolaises sont détruites. Vous pensez ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays-là ezaka politique. Et ça politique, oui, parce que ce sont les politiciens qui viennent dans des sociétés détruites. Barasi ni mboka wana ya ba famille eza mabe makasi. La famille c'est l'âme de la nation. Oui, la famille c'est l'âme de la nation. Si les familles sont malades, la nation ne peut pas s'élever. Si les familles sont malades, la nation wana côté les mati.
Là, tu commences à aventure partout. Mbok ezoko marché te. Et là, comment des allés ko marché. Pourquoi? Parce que les familles sont malades. Ba tukuna na se ba pesa ki ba na ba valeur ya malonga te. Ba na ba za ba miyibi, ba yibaka. Donc, les enfants, vous pensez de les vols commencent où? Moyibe bandaka wapi? Moyibe bandaka na ndako. Moyibe bandaka na ndako. Tout ce que les gens vivent dehors là-bas, ça commence à la maison. Bon di melanga makamuna zako yebi sabino nazana kati ya domaine oyo na yebi bino na yebi makamuna oloba moyibi banaka na ndako. C'est à partir de la maison les enfants commencent à voler. Oui, et la plupart des temps les enfants, majorité des enfants développent ce genre de comportement. Bana mingi dans leur majorité développent le comportement de voler, parfois prendre les choses qui ne lui appartiennent pas. C'est à la maison qu'on commence à dire à son enfant que on ne prend pas ce qui ne t'appartient pas. Cela ne t'appartient pas, zongisa. Natia qui $20 awa, ozwa qui $20 wana, on ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. On apprend à son enfant ce genre de valeur na bomwana. Ba prendre comme ba valeur wana na bomwana. Ou bien so mwana na akenda ki quelque part, akenda ki kuna aeko zonga na eloko oyo ezala ki ayete. Tu es son parent, tu connais que ton enfant a appris quelque chose qui ne lui appartient pas. Yo moboti ofandi calme, obeti kara. Peut-être ezaki jouer à moninga parce que ça commence avec des petites choses. Ezaki jouer à moninga, amona ki jouer à moninga, amona ki Nintendo à moninga, amona ki eloko à moninga, azui yango kende otambole pa batu. Ayena eloko ezali ya yete. Dans ta maison, maman, ata soki yo oza incapable ya kosombele yango parce que ye asenga ki yo, mais ton enfant n'a pas droit de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais ba para mingi bokoma ko favoriser moyibi ya bana bino bana ya ba 12 ans 13 ans 14 ans ba ko keno tamula na ndako batu ayibi eloko ya muninga na ya ayibi Nintendo. Mais maman okangi miso zo ça sembla lokolo monite. Pourquoi? Parce que toi tu devais acheter ça à ton enfant, mais comme ton enfant a eu ça quelque part d'autre, donc yo et save yo mbongo ya ko sombela mwana na yo eloko wana osali sembla lokolo monite ke mwana ayiba ki yango pa muninga. Osali sembla. Ou lieu quoi apprendre moi na yo valeur ya leçon ya vie ko yebisa yeke on ne prend pas ce qui lui appartient pas. Même si nous on n'en a pas maintenant, mais on n'a pas le droit de prendre quelque chose qui n'appartient pas à l'autre. Maman, ngama kamna mona na bakata ba communauté ba congolais o ezama kamwe belé. Les vols commencent à la maison. Tous les enfants ont des petits comportements de prendre. Oui, tous les enfants ont des petits comportements comme ça. Mais ezali moboti nde il faut ate ya mwana na ye ala kisaye na gentillesse nyonso na bolingo nyonso a apprendre yepe ba leçon ya kozwa biloko batuti. Ezate ke bamoko gangeli obetie parce que bino nde ba comportement na bino nde yangwana. So mwana na mbeba ogangeli obetie. Mais ko gangela na ko beta et apprendre ka mwana leçon te. Tu dois apprendre à ton enfant calmement, gentiment. Pourquoi ça ce n'est pas bien? Pourquoi ça ce n'est pas bien? Pourquoi ye kozwelo kwa muninga eza malamu te? Il faut qu'on apprenne calmement, gentiment. Mettons yo obeti. Lobi tama kozwelo kwa batu mususu akobomba siko parce que ayebike soko moni okobeta ye. Siko akomi ko bomba. Comportement pe ya moyibi pe ezoko kola kaka. Ezaka kokokola. Non? Moyibi otokomi komona ti au sommet de l'État. Bana wana nyoso bakoma bayiba kana au sommet de l'État. Et ça ce sont des enfants dont leurs parents ont raté cette éducation dès la maison. Corruption utaka wapi? Corruption badanga ndako. Corruption badanga ndako. La plupart de vous, vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Corruption badanga ndako. Beaucoup de gens ont subi la corruption à la maison. Corruption badanga ndako. Corruption badanga ndako nenge nini? Mama asombi eloko ayebi ke papa na ye na papa bayoka na kite asomba yango. Asombi eloko azui abombi. Tango bana bakomona mama ayebisi bana bino mo boyebisa papa na bino teke na somba ki yango. Na kopesa bino bombo bien na kopesa bino boy. Corruption. Ça c'est la corruption. Ça commence à la maison. Tu as corrompu tes enfants pour na ba lobate makambuyo sali. Corruption commence à la maison. Corruption bandaka na ndako. Papa obimi boye ba moni na quartier na moi jeune fille moko boye bana na yo ba moni yo. Ou bien ton moni tonton na biso ton moni tonton aleki bona jeune moko boy. Ata mon tonton amoni ko moni yo be papa na bino moni ko moni abengi yo yaka ko yebisa mama na bino te zombongo oyo somba fanta. Yo zui o sombi fanta. Vous ne comprenez pas que vous avez corrompu la tête de l'enfant. Donc moi na kobana kokola yebi kaka ke soki na moni boy na kolobate po ba kopesa nga faveur. Soki na moni boy na kolobate po ba kopesa nga faveur.
Bizalelo ko metie pa ba maman. Nali sabino se qui est malheureux. Bizalelo ko metie pa ba maman. Ba maman mingi bakoma ko bimana kata banda kwa mabala ko ndo sala kindumba ba memi bana na bango. Ba memi bana bango surtout ba jeune fille na bango. Maman ke okuta na makangu amemi jeune fille na ye. Parce que so amemi mwana, amemi jeune fille e ko bimate na miso a papa ko suspecté te ke mama ake ko tala likangu. Mama amemi jeune fille na makangu. Jeune fille na ye ayebi ke mama na bisa ke na akona komona mobali moko kuna. Mais pona kangambanga nanga mwana na ya mwasi abandi ko senga mama ne biloko a share. Somelanga telefone boy, pesa nga boy, somelanga saki oyo, somelanga boy, mama koloba susu nini, mama koloba lisusu te, pourquoi parce que mwana na ye ayebi na bizalela mabe, donc mama a komi obligé à kobana ko corrompre mwana na ye moralement mikolonyon so po mwana loba makamba bêtise te. Ezali, moi j'ai vu ça. Ezali, corruption, la corruption, des mauvais comportements. Biloko nyonso ya mabe, ça s'apprend d'abord à la maison. Base ya biloko nyonso ya mabe, c'est à la maison d'abord ça s'apprend. Ça s'apprend à la maison. Na mingi soki bozo ko rater ba éducation. Ngana bakana na lwa kana batu vérité. Mingi soki bozali ko éduquer bozo ko pe ko rater ba éducation parce que vous-même vous n'inspirez pas de bonnes valeurs, na ba morale, vous n'inspirez à rien. Un parent qui n'inspire pas à de bonnes valeurs, akoki ko pesa mwana na ye mate ya te. Parce que mwana wana tanga zali kokola, surtout tanga bakoma ka déjà ba teenager, ça veut dire bakomi déjà bakomi na ba âge ya ba adolescent. Ce sont les enfants qui voient, qui comprennent, qui voient tes comportements. Ceux qui moi yomoko mobocho sana biza ya malonga te okopese mate ya nini okopesa ye parce que yemoko akozongi sa na droiture. Akopesa bino practice what you preach. Yo zo ibisanga yomoko sala kangote. Ou bien yomoko kutokomi koyoka soni ya kote ya mwana na yo parce que yomoko yebike ba comportement les malamu te. Mingi bozali ko échouer éducation parce que bino moko bozana ba bonne conduite te. C'est ça le problème. Mobocho a na bonne conduite aki jamais ko za difficulté à kopesa mwana ye matea. Non. Aki jamais ko za difficulté à kopesa mwana matea. Parce que toi tu es en train de prêcher par les exemples. Ozali ko prêcher par des exemples. Soki otonga kate, ofinga kate, olobaka baninga mabete, tu ne critiques pas tout le monde tout le temps. Tu prends tes responsabilités. Mwana na yo ko za habitude wana parce que azako mona yo. Parce que c'est toi son modèle. Yon est modèle nae. Mais mingi bozo ko bon éducation ezo beba, I'm sorry mais ba éducation bendeza ko beba, En tout cas, vidéo na sala qui la fois passée, nange kana zongela ngo pona webisa bato parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour dire que na bossana te que ça na bana musu bazaka na autisme, ça j'ai reconnu, ça je ne peux pas en discuter. Mais je vous rappelle aussi que bana bino soki bazana na autisme, ce n'est pas à nous de les connaître, c'est à vous de nous parler de cela, ok? Oui. Eza yo mobotinde oko préparer biso communauté to yeba problématique to yeba situation pour biso siko comme communauté to yeba neni yako gérer situation. Mais si tu ne prépares pas, tu nous dis rien. Tu veux que olingi to yeba nengeni. Toko yeba te. Bandeko éducation, soko ozana bana tout ce que ton enfant fait au bandi comme on a déjà au ezali problème ko beta yango karaté. Éducation se renforce à de 0 jusqu'à 8 ans 9 ans. Wana ozana chance na big window ya kolinga ya kopesa bana na structure. Soko raté wana okoma na ba 11 ans 12 ans 13 ans. Wana oko yako sentir yomo ko sentir wana siko tango lingelo babwe mwana pe alobibo olingelo babwe mwana pe alobibo nazana muninga na ngamo ko azo traverser ba moment moko très difficile avec mwana à 13 ans. OK, parce que siko e komi penda donc benda bika mitu mi baleza ko tutana et puis bana mikolo ko pe ba koma ko kola mwa noki mwana komi mwa mulai 13 ans tala mulai tikuna et en plus ça ya garçon mwana koma ka so mama alobibo ye pa zongisi et puis so mama telemi ye pa telemi. Ngana tuni masana ngana bine mais cette histoire ça commençait quand? Parce que ma copine est venue me voir. Souvent aussi boya kaka omona ka batuta makambo comme trop tard et comme trop tard. Ma copine est venue me voir na tuni ngana bi makambo e bande mokoni. Heureusement elle-même elle a reconnu que et banda mwa kala mais ye abande ko kanisa ke azana no mwana e ko changer. Ngabele c'est ça le vrai problème. Le vrai problème est qu'il ne faut jamais donner des excuses. La plupart des parents vous donnent des excuses. Aza mwana, 5 ans.
4 ans, 5 ans. Déjà, bah, 3 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Wana ndependa temps ya ko renforcer donc moi ne faut comprendre makamusu so yeba ba limite. Soki o lekisi kaka 8 ans, mwana wana aza ko yeba ba limite te, aza ko comprendre makambu te. Wana comme c'est difficile, bokomi wana siko bokomi na place ya ko bunda. Bokomi bitumba mikolo nyonso. Bana ba yoka kate. Oh, na bandoka nsaka ezaka ka ba comportement bana eko changer. Non. Boze boyoka na pesa bino free advice. Donc conseil gratuit. Comportement, behavior, ou babenga behavior, comportement. Il y a bien ou bien à malamu. Il y a mabe. Lorsque un enfant répète le même comportement 20 fois, le comportement s'installe. OK? Oui. 20 times. Ce qui moi nanayo a répété comportement moko boyozo mona déjà que o eza mindondo. L'enfant répète ça. Répète ça. Lobi asali kuna, lobi okuna asali kuna. Ozo sa l'assemblée ozo kanisa que comportement ne ko disparaître yango moko. 20 fois, le comportement s'installe. Oui. Parce que comportement est comme un caractère est comme une personnalité. 20 fois des mêmes comportements qui se répètent, ça devient son caractère. Et comme un caractère nae. Donc comme un caractère nae, comme moi nangwa salaka bongo. Parce que yo moboti nae, tu as manqué de voir là où les comportements s'installaient. Et azalaka ka bongo te. C'est toi qui as raté de voir que comportement oyo banda qui déjà ko s'installer. Mingi woyo kaka bana poto basala kaka bongo basala ka bongo te. Le comportement s'installait, toi tu ne voyais pas, tu donnais des excuses, n'est-ce pas? Ce qui moi nazali ko se comporter façon moko bo yo lingite. Banda déjà ko combattre yango dès le départ. Ata aza mwana muke, ata aleli, ata sali nini. Combattre yango. Parce que ce qui comportement ne s'installe comme un caractère naie. Ninge mingi to koma oyoka na ba communauté ba congolais. Mwana azalaka bongo. Bana nyoso bazalaka ndenge moko te. Mwana zakana ndenge naie. Mwana zakana ndenge naie. Mwana azako beta baninga, mwana azako yiba biloko baninga, mwana azali ko terroriser batu mususu. Donc azalaka bongo mwana zakana ba comportement naie. Ah bon? Mingi bana bino ba osuka na ba prison Baosu kana ba prison. Bana biso combien ba congolais bazana awa na prison lelo. Awa na ba prison lelo. Combien? Oto yebi bien. Bana ba bota mina maboko na biso to moni ba onde bazokola. Combien bazana prison lelo? Pourquoi? Parce que les parents ont dismiss. Ils ont fait semblant de ne pas voir les mauvais comportements qui s'installaient petit à petit. Bazalaka bongo. Bana poto bazalaka bongo. Mwana azokende ko beba, azokende nzela mabe, azokende nzela prison, yo mama yo papa bokangami na ba église, boza ko sambela nano. C'est vrai ça? Vous blaguez? Hein? Lorsque les enfants commencent à mener des comportements que vous ne comprenez pas, vous devez tout arrêter, hein? Vous devez tout arrêter. Ba blague na bino oyo, surtout na ba poto loko na ba poto bokenda ka mikolo nyoso musala de lundi à vendredi. Lundi à vendredi, donc vous êtes un peu plus absent. Ça veut dire week-end. Vous devez rester à la maison avec vos enfants. Vous devez chercher des activités à faire avec vos enfants. Vous devez vous orienter, vous investir pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de vos enfants. Vous n'allez pas laisser vos enfants de lundi à vendredi pour te comprendre lundi à vendredi parce qu'il faut bolia. Mais les petits moments là que vous avez les week-ends, vous n'allez pas aller samedi bino na ba muziki, na banganda, papa abimaka na ye, surtout papa congolais balingi masole ya ba camarade ko fanda libanda ko kana ko komelaka ba cigarette na ba bière na banda kwa batu. Papa mobimba. Fana na ndaku, yoka bana na yo, orienté bana na yo, yoka semaine na bango ezalaki ndenge nini parce que yonde modèle na bango, yonde il faut ba yoka. Personne d'autre ne doit influencer ton enfant que toi. Mais télévision de comment qu'on influencer bana na bino, na ba massa libanda. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Personne d'autre ne doit influencer votre enfant. Même école kuneska bakendaka kuna po ba shape bango capacité na bango intellectuelle. Bakendaka kuna te po ba influencer bango ba kuma je ne sais pas ndenge na vie. Non. Yango moni pe différence ba mindele na batu mwindo. Ba mindele ata soki bana na bango baza kuna na classe tang basala ka ba parent and teacher conference. Ils sont tous là-bas. Allez écouter, ba professeur na baza banani, vision na bango ezali ndenge nini parce que ils ne peuvent pas laisser quelqu'un d'autre influencer leur enfant. À part musalo ba pesa ki osala.
mais biso bato mwindu na parent teacher conference bokendaka te botikeli siko mingi bokoma kokanisa ke musala ya éducation bana na bino eza école donc depuis osundwele école bana bana kasi te baza kotanga bien mais école eza na te mpona koéduke bana kopesa mo bavaleur ya vie koapprendre bango mabe na malamu ya moke ça c'est pas leur travail parents congolais, immature, les gens tellement immatures. Bandeko, si vous n'êtes pas capable de comprendre les responsabilités bokenda kozwa na mabala ezaka place à sexter. Mabala ezali place mingi bokenda kuna kolala na kaka bokoma lokwa banyamazamba. Kokende kuna kolala na bozo bosa na ke bokepe kuna ko construire. Ko construire ça veut dire que bokoyana batu ya mokili bana oyo mwana ezali sanguro alobakalobi ezali projet à 18 ans au moins 20 ans. Ça, c'est un projet que vous avez à mener. Un enfant, c'est un projet. Et vous devez vous asseoir tous les jours, s'assurer que le projet est bongi. Nana ngwa pesa ye projet, afani saka projet na table bo akenda, atika projet. Oyo kuta projet ne salama? E salama te? Moi naza projet. Mingi bozo ko bala na loyenge, mingi boza ko bota na loyenge. Na bota, po batinyo balobi, ko bote elengi mama, moi sinyo se fwa bimsaka kalibumu, nini ko bote elengi, ko boko la siko, et comme la kabino bololo. Ko boko la moine, eza problème, Vous ne savez, ko boko la moine, eza problème. C'est tout un projet. Si vous ne savez pas, si vous ne mettez pas, il y a un problème, Bogoyaka na ba bandi na kata société. Et la société on a quoi ban na bino bakosuka na ba prison bakosuka na ba prison bakosuka na makambi ya mabe. Et ça c'est un problème parce que yo soit disant moboti na bango yo nde nzambe ase oyaki na bana te po ba suka bongo je ne pense pas pour un projet na yo wana ebonga mais tu dois être impliqué, tu dois t'impliquer tous les jours. Ata tongo bautaka musala wana boye para moko soki aza kolamba mususu ifo afanda na bana ayoka vina bango ezalaki ndenge nini atambola tana bana tabozonge 18h nanu moyebi nanu il ne fait pas encore très comment on dit, il ne fait pas encore très froid ou bien nini moko na bino ko bimata na bana tambola na bango libanda bazo mon pepe muke memba bango na parke babetelo lisolo otendre moi esprit na bango po bayeba kopesa yo confiance et tout. Vos enfants n'ont même pas confiance à vous. Ils ne peuvent même pas vous parler. Les enfants congolais ne parlent pas à leurs parents. À part que les enfants congolais ne vous parlent pas parce qu'ils ne vous font pas confiance. Ou bien ils pensent que vous n'êtes pas intelligent assez parce que vous comprendre la binoté. Il y a un problème, Bon côté. Papa congolais. Bino bofanda kana bandako na bana na bino, OK? Parce que bino kaka corona ne ko fanda bino na bandako. Corona peto seyina na corona merci po papa mingi pe ba ko fanda na ndako. Corona oyo avant corona papa congolais mais les couples congolais vous êtes déjà immatures donc na yebite bokenda ko balela na nini. Ba couple ba congolais ba maman congolaise my goodness. Mama zelaka weekend aluka muziki sika zali aluka sika ba camarade bazali okumona bango kuna nakata ba weekend ba fandi baza ko lamba ba ke ko fande pa ser moko boye bangonyo so bakuta na kawana ba weekend baza ko seka baza ko sala ba muziki mama tana yo ya kufanda bana nanu ndako eza wapi obotele bana wana nani obotele ba mokili si matango education ko zanga bango olingo ya ko imposer biso bango ke bana nyoso bazala kaka ningi wana tandis que yo maman bango tambola mwanzo za partout donc otika kabana na ba télévision na ba téléphone mikolo nyonso nde makamna zolo bela yango batu oyo bazo kokoka ko éduquer bana te me bali ba imposer biso communauté bali ba imposer biso ba tozoka bango lokola ba pa ya moko to bali ba imposer biso éducation ya mabe ya bana bango nde batu na lo bela bango ba mama congolaise, ba mama mikolo, me balingi kotika ba bar te na ba boîte. Toi tu as déjà des enfants, tu es tous les week-ends dans les bars. Moi et qui côté 2-3 week-ends qui ko fan de la yote, il faut qu'il y ait des bar. Yo yebite ke ozana bana mike bazana besoin na yo. Parfois lorsque on se met avec ces projets de commencer à avoir des enfants, il faut comprendre les sacrifices. Vous ne comprenez pas les sacrifices?
Donc yoko fa nda kutena bana no bota la télévision ensemble. Bano ba ota la télévision bo choisir movie night. Ba ota la télévision bo lia popcorn yoko mela yo mona mo bano boko fanda te bo mela ve ensemble bota la film na bana bino. Tant on film esili ote ibana na yo leçon morale za kina kata film za kini. Non, ça ne vous intéresse pas. Botiki bana mike na ndaku bana yaba teenager. Comment on les appelle? Ba adolescent. Bangone ba kengela bana ba sœur de bango ba 2 ans, 3 ans, 4 ans pour maman na papa fête balinga kotika fête té. Fête nyonso faut ba se pointer kuna. Boîte nyonso, place nyonso ba inviter bino faut kende kuna. On se marie, on prend les engagements lorsqu'on en a fait assez de ça. Yango mingi bambino batu mwindu bozako mingi bozako kama mindele. Oh mindele babala kasi ako mikoko. Asi ako mikoko ndi alingi abala. Ako mikobota ako mikoko parce que ils ont compris que lorsqu'on doit faire des enfants, on doit rester ici avec ces enfants, les éduquer. Donc il faut et comme une responsabilité. Hein? Yo ser ozoke ngobote la mobile oyo banda lelo tilobi alingi kotika ba concert afalite. Ba papa congolais nde makambu na bango yango wana. Oh, nalingi gaso moko boye, alingi nga amemisi nga zemie, amemisi yo zemi, me mobali na yo wana alinga kotika makambo falite. Soki fali aye na ville, akimi na musala likola Olanda fali. Mobile akimi musala. Donc abosa ni musala akimi responsabilité à musala parce que fali azali awa yende fois kende kuna afike na kufana hotel fali akenda komemaka fali awa azong sa fali awa jibe mpia na kenda kiboye azong isi jibe mpia na boye il faut kende kuna ko négocier libanga akoma kolala na ba hotel na kuna eska fali azalaka po il faut mona jibe il faut jibe aboye kaye libanga tata ya bana mobile no amemisa ki ozemi yo po fandi ozokanisa zui mobile ya malonga. Ufande okanisa zui mobile ya malonga. Fali alongwe Washington asoke ndikobeta na Texas. Ye wana yepa matibisi. Alandi fajiti na Texas. Fali ake yiko beta soki miziki na Dallas. Soki na Atlanta. Ye wana atiki musala, abandone musala. Alandi fali. Mobile ya nenge wana nde yo zoni wakobala. Ofana na opete kalmete. Boza kopena kopino. Ozoko episo bine yo. Chéri mukoni waya se présenter pa baboti nanga. Mobile na wana ya kolandaka fali partout wana. Ça c'est irresponsable. Olio bala mobile wana nga poko sa nene na vie. Boya kobota siko papa banda kolandaka ba fali partout vagabond. Boya kobota la biso ba vagabond. Boya ba ça problème na kata communauté na kata société. Oki kobala mwasi depuis olingana na fi mobimba alingaka feti mikolo nyonso. Feti moko te rataka ye. Chaque fête il faut azala kuna. Chaque fête il faut azala kuna. Chaque week-end il faut azala kuna. Toboite eza ba comportement à un certain temps. Lorsqu'on est encore jeune, on est dans sa jeunesse, il y a des comportements pareils, on se comprend bien. Mais on ne peut pas continuer avec ces comportements lorsqu'on prend des engagements. Engagement soi-disant un mariage siko obota siko bana bana kokoli sabana yoza absent. Télévision de comment ko éduquer bana. Si malobi oya ko imposer biso éducation mabe ya bana po bana ko biso ke bana nyoso bazalaka ningi wana. Bana nyoso bazalaka no bana nyoso bazalaka ningi wana te. Yonde o échouer éducation parce que vous allez irresponsable, vous allez absent, vous en knowledge te savoir te qu'est-ce qu'il faut faire avec les projets. Projet moi nazali projet à 18 ans à 20 ans. OK? C'est toi qui ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Binone tozo yebisa. Parce que tolembi vraiment bino nakata ba communauté. Moi je devais vous le dire parce que on en a tellement marre des gens qui amènent des enfants chez les autres, bana na bino baye babandi ko buka bloka batu ko se comporter mabe bla 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 parce que soi-disant ce sont des enfants. On en a marre de ça. On en a vraiment marre de ça. Parce que c'est pas tous les enfants qui les font. Ba parents oyo bazo kokoli sabana bango bazali impliqué en éducation abana, bazali impliqué kopé sa structure, éducation, directive, tout ça. Les enfants ne font pas ça. Donc nous allons pas subir les abus, les malédications de vos enfants. Non. Et je ne blâme pas les enfants. Normalement na blâme kabana te. Je blâme les parents. Parce que moi na asala oyo bandimeli asala. L'enfant fait ce qu'on lui permet de faire. Tout enfant fait ce qu'on lui permet de faire. Si on se comporte vraiment
nga vraiment na blemaka mwana te parce que l'enfant là ne connaît rien aza kosala oyo azali permis. Moi je regarde les parents, je dis mais ça c'est un problème ça. C'est un peu ça mes chers amis. Ah, nakanisi pona lelo nasuki awa. Nasuki awa. Kobota elenge, kobota kola pasi. Mingi bobanda koyoka kaka kobota na sango. Bobanda yoka kaka kobota na sango. Koboko la sikoyo ekomela bino ba excuse mikolo nyonso. Ba excuse. Mena ibisa bino pana biso baswahili balobaka, mwenye hakufunzwa na wazazi atafunzwa na ulimwengu. Ipana biso baswahili balobaka, mwenye hakufunzwa na wazazi atafunzwa na ulimwengu. Ça veut dire mutu oyo baboti bakoki koteya te mokile koteya ye. Omwana moboti soka za koteya. Moko akobeta ombata me mbata wana ezaka gentil ya sagesse. Po biki akobeta awa mais ekosala lokola ezokisa yo te. Mais soki moboti ya rate wana mokili nde koteya yo. Mokili tango ebetaka mbata, mokili ebetaka mbata makasi, ebetaka mabele lisusu. Mokili ebetaka mabele. Ndo kapenda komi bandi, vagabond, voyou, prison pe zali wana ale, mokili ete yo. Ok prison. Sima moboti otikali maboko pamba, otikali maboko wololo, otikali kolela lela. Parce que mwana oyo projet na osala ki wana 18 à 20 ans ya projet. Eke wapi, projet nyonso kei na mai, wo. Bamususu ebake prison te, bamususu babeta ki ba masasi, bamususu achuba ki muninga mbeli, bamususu ekome mataki ezoka ki mataki kitaki. Soyez vigilants. Soko ye makambozo sala te, kozala kobota mutu po boko la mwana pedoko lisaye. Ezalite makambo ya bouche à oreille, oyo boyoka ka bouche à oreille. Bana ezala kaboye, bana ezala kaboye. Ndenge boyoka ka boko ndo tuna ba mama na binoti. Ba mama na bino pendete nde bando otika bino na babalabala kana ko na biba famille ba congolais comme ba famille lokola nyoka. Batiki bino kaka bino moko se débrouiller soki penza nzambe asali o grâce pe okoli. Kobota bana ezali les choses de bouche à l'oreille. C'est tout un travail. Kofungola makolo kobota elingi koloba pete ke yo yebi kosala kobokola. Non. Kobokola baninga bakenda ko apprendre yango, ça s'apprend. Parce que tu dois avoir le matériel. Tu dois avoir les matériaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut gérer ça? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Un autre problème que nous avons aujourd'hui, les femmes ont abandonné leurs responsabilités. Si les loba kimi ba responsabilité na bango. Yango moni ba église comme il récupérer parce que là comment ba église était à kabino wana oyo normalement na ebisa kabino na bino que le problème que nous avons c'est pas un problème spirituel. Nous n'avons aucun problème spirituel. Tous un problème à comportement, tous un problème à traumatisme, tous un problème à inconscience, tous un à savoir. Des problèmes tous un ango. So yo ki lelo ba église nyonso ba komi côté ya bino, ba église nyonso ta natala makambo te kana ba église, ezali ba information générale. Oyo normalement les mamans devaient transmettre ça à leurs enfants. Ça c'était le travail des mamans. Tout ce que les églises vous disent aujourd'hui, c'est l'éducation de base. Beaucoup de pasteurs lokola bazaba nzambe lokola zako lobelo comme extraordinaire. Les pasteurs ne disent rien, ils vous disent seulement les choses qu'ils ont compris que vous avez manqué. Mingi lelo beaucoup ko benga ba pasteur daddy, beaucoup ko benga ba pasteur mami. Pourquoi? Parce que normalement papa, daddy na maman, mami ezali ba éducatrice. Ce sont les éducateurs de ta vie. Ce sont des gens qui devaient t'éduquer. Tant baza ko pesa yo na kati ya société, ba yebi ke baza capable ya ko pesa yo siko na société, c'est ça qu'on fait. À l'âge de 0 à 18 ans, de 0 à 18 ans, de 0 à 20 ans, pour ba na mingi ba koma na moko kolongwana ndako za ba 20 ans ba 21 ans. Vers l'âge wana, c'est là où moboti il faut s'assurer que azali ko tondisa tellement makambo ebele na mwana na ye, et puis ko observa ka mwana yo. Est-ce que makambo na za ko yebisa ye, azako yo kango bieza ko appliquer yango? Parce que demain, après 18 ans, 20 ans, 21 ans, cet enfant maintenant, tu dois le donner à la société. Cet enfant doit partir. Et tu dois être confiant que éducation au pesa qui est que moi naza capable à sortir et puis eza capable à fonctionner dans la société. On ne donne pas un enfant à la société, un enfant qui ne connaît rien, qui ne sait pas comment s'en sortir, qui va encore aller dans la société pour nuire les autres.
On ne donne pas un enfant comme ça. C'est un mauvais produit. Qui est aujourd'hui le cas. Batumingi, bakomana bango, ozi ba responsabilité na o tiango place mosusu, ozali ko servir nzambe à église, oyebiete, mais o échoué bana na yo, si mabana wana olingio kende ko boake la biso bango na kata société. Hein? Bana ntango boaki bango na kata société, mutu e komande problème responsabilité mutu mosusu. Parce que bana ba mauvais fruit na yo wana, lobi ba kokoma ba mwasi ou bien mobali ya mutu moko boye ou bien akoma mama ou bien papa ya mutu mosusu. C'est comme ça que mauvais produit yemoko ako produire nini li soso lobi kuna. Et le côté ako produire le côté. Les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ba pasteur ba komi ba mami na ba daddy. Yo ka ba tunenge suka azo respecter pasteur. Eh daddy pasteur daddy. Pourquoi parce que tu en as un manque d'un père. Tu n'as pas eu un papa, un éducateur, quelqu'un qui devait t'éduquer. Parce que makamana pasteur azali ko lobela yo, ezali makambo oyo moboti na yo, e falaki alobela yo, tango ozali ko kola na kati anda kuna za ko lakisa yo ba valeur ya vie, aza ko lakisa yo ndenge ni mokile tambolaka. Bokomi ko landa ba mama pasteur, mami, parce que maman pasteur ndako ma ko lakisa yo ndenge ni basukolaka vagin. Makambo soni Mama pasteur nde akoma kolakisa yo ndenge nini bazwaka ba soin intime na yo ndenge na kozwa soin ya ba partie intime na yo. Mama pasteur nde akoma ko expliquer bino comment est-ce que moi ça se comporte à libala, comment est-ce que moi ça tout ça tu devais apprendre ça de chez toi dans la maison. C'est ta maman qui devait t'apprendre ça. C'est ta maman qui devait t'apprendre ça, c'est ton travail. Une maman c'est une éducatrice. Mutu mususu akoki ko influencer mwana na yo te. Mutu mususu ako influencer mwana na yo te ataza pasteur. Mutu mususu akoki ko influencer mwana na yo te. Yonde influencer a mwana ya liboso. Ce n'est pas moi, ce n'est pas pasteur ou moi ça pasteur à quoi prendre mwana na yo ndenge ya kufana na kata libala. Parce que mwana na yo exemple ne ya kufana na kata libala, il fallait que zala yo mama na ye. Il faut moi na mona yo ndenge nini, comment est-ce que tu t'es comporté toi sa maman dans ton mariage, comment est-ce que tu t'es comporté avec l'homme qui était dans ta vie, comment est-ce que tu te comportes avec les sexes comment on dit opposés. C'est comme ça que ton enfant apprend. Oui. Yo moko kuna ozaki mpoli oswana kamikonyo sona papa makelele mikolonyo sona ndaku eloko moko te mais ko mwana na yo sikoyo exemple na ye komi mama pasteur ndaku makote ya bango ndenge ni bafana kana kata libala. Parce que toi tu as échoué. En même temps wana tango yo ozaki mpoli osaka mwana sona ndaku eloko ya malonga te, en même temps maloba pe nzambe ozo otika te ndaku nzambe pozo linga kolongwa te. Même chose na batata. Papa motambola pipa, otiki responsabilité na yo. Osala keloko moko te. Tu n'apprends même pas à tes garçons comment est-ce qu'on vit avec une femme. Comment est-ce qu'on vit avec une sexe opposé. Comment est-ce qu'on traite une femme. Mon fils, c'est comme ça qu'un homme doit se comporter avec une femme. La femme, on la respecte, on l'écoute, on la chérit, on la traite comme ça. Vos papas ne vous a pas appris ça. Pourquoi? Parce que papa Labino a cru qu'on apprendre par exemple était parce que lui-même il était un mauvais exemple. Il n'a jamais fait ça à votre maman. C'est quoi qu'on apprendre ningeni? C'est comme masolo beaucoup moins que pas pasteur et comme masolo ya extraordinaire. Pour pasteur azali ko ebisa bino que un homme doit respecter sa femme, un homme doit chérir sa femme. Mais ce sont les histoires de la base. Et ça base. Vous devez apprendre ça à la maison. Tant pasteur a lobi ango o mona minda mi pelele. Pasteur a comme héros. Pasteur a commis héros. Pasteur a commis daddy. Okomo landa ba daddy mi kolonyo sona sima. Okomo mele ba veste. Okomo mele pasteur boina boy daddy. Pourquoi? Parce que les gens là ont compris que ce n'est pas les problèmes spirituels que vous avez. Vous avez des problèmes de comportement. Parce que l'éducation zala ki pena ya malongate. Tolo ba na vérité. L'éducation zala ki malongate. Vous n'avez pas eu l'éducation de base. Vous avez un problème de traumatisme, parce que la plupart des Africains, vous avez aussi des problèmes de traumatisme que vous ignorez jusqu'à aujourd'hui. La plupart des Africains sont malades, ce sont des malades. Beaucoup de gens ont grandi dans les environnements toxiques, les environnements abusifs, les environnements dont on ne peut pas comprendre. Baraba Africain, c'est un miracle en Zambie. La plupart de vous, vous venez du traumatisme. C'est comme un traumatisme, tellement que la société n'a pas tabou.
Ata mutu azaki traumatisé, ata mutu azaki abusé, ata mutu babetaye, à vivre bien et tout. Ba biso akangaka motema biso so vivre ka nengwana. Tandis que c'est pas tout le monde qui est capable de okanga motema parce que toutes ces choses-là ça revient dans la tête, c'est stocké quelque part dans les mémoires. Ça revient. Lorsque ça revient, ça vous traumatise. Vous n'avez pas de problème spirituel. Vous avez un problème spirituel te africain. Vous avez un problème de comportement, il y a des habitudes, des mauvais comportements. OK? Qui se sont installés pendant plusieurs années. Les comportements là, ça nous ennuie, ça ennuie aussi nos camarades. Yangwana bozarna binemi mikonyonso. Ba ennemi balinga kangaite, batu balinga ngate parce que tes comportements sont sales. Toi-même tu ne connais pas que tu n'arrives pas à comprendre que ba comportement les amalamuté. Ba comportement les ali ko nuire, ezali ko nuire yo, ezali ko nuire pe baninga. Voilà les problèmes que nous avons. Vous avez un problème de comportement, vous allez dire au pasteur. Oh, ngai, balinga kangaite, bamasa toujours bayokela kangazua. Bere bayokelo zua te pourquoi parce que ça vantar. Mikonos ko torturer baninga. Ngai inde, tala ngai, na somba boye, balegele golo. C'est de mauvais comportements. Bayokela kayozua, bayokela kozo, tu as de mauvais comportements. Oza charlatan muta ko loba kolinga ukitsa baninga. Bomona ngai mwambone, bomona nga bomona nga. Ba olingo ndengeni. Ce sont des choses normales, ça c'est des choses qu'on doit vous apprendre tous les jours. Vous avez un problème d'inconscience. Oza inconscient mozo kansoyebi. Ozo kolisa bana makambo ozo ko marcher te ozo beta bomi konyo so film, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ozo continuer ko enforcer ka kali kombo ne zo ko marcher te? Parce que oza inconscient. Oyebi te que il y a une autre solution que tu peux appliquer. Kendes ko apprendre solution wana oya ko appliquer ngo sikoyo olingite parce que oza nakati inconscience. Okangami kana loko no wana ya mabe. Eza kwa muninga nanga azo traverser ba moment difficile na mwana ya mobile. Donc soko fani na bango yomoko mal à l'aise olingi même ko fana na bango te. Baza ko discuter chaque minute, ba o discuter. Mwana 13 ans na mama na ba o discuter chaque minute. Mama gangi mwana gangi, mama gangi mwana gangi. Ngasko na tuni camarade ngana bine tell me how is this working? Ngatu ngabe comment est-ce que ça marche? Oh ça ne marche pas. Mais lorsque quelque chose ne marche pas, ça doit te dire que méthode ezali ko salate. Il faut que luka méthode mosusu. Pourquoi tu ne veux pas chercher d'autres méthodes? Tu veux insister à une méthode qui ne marche pas. Au lobby kuna a lobby, a gangi au gangi. Nabine d'abord yoko ganga bo mikolo nyonso. Ça c'est un problème. Pourquoi parce que lorsque vous allez ko ganga boy, lorsque vous allez ko ganga boy, yé pas comme ko oseton. Lorsque il ose le ton, il fait exactement toi ce que tu es en train de faire. Parce que tu oses le ton. Yon exemple à moi nana yo. Ce qu'on l'a qui c'est que on parle aux gens comme ça et tous les minutes yo communication na yo na yaye. Donc okoma ko gangela mbi kolonyoso. Lui aussi il va prendre ce ton parce que c'est votre façon de communiquer. C'est comme ça que vous comprenez. Alobi o gangi. Allez, bo siliki mutramutake nzela na yena no pour un peu de temps pour encore se calmer. Allez, lobi sous bobandeli. Mais ça devient votre normal. Ça devient notre normal. Lorsqu'on utilise une méthode qui ne marche pas, on cherche à adopter d'autres méthodes. Et comment on cherche ces méthodes-là? Il faut chercher à savoir comment est-ce que baninga basola kanaba na bango, comment est-ce que nako appliquer méthode mususu, bato mususu méthode mususu bazokeza nini, ba classe ya discipline, ezali, il y en a des classes de discipline. Comment gérer un enfant qui est adolescent, il y en a tout ça, il y en a, c'est disponible partout ici ba pesa ba classe wana. Vous ne voulez pas aller prendre l'alternative. Olio kangamakana oya yo wana parce qu'il paraît na Congo ba bino il paraît lokola bo utakuna Congo bo ko bisa bino sokyo na Congo to kola bongo ba bande ko beta biso bano beta biso tala bata mabombe belene bato na Congo so ko beta na ko impliquer nge éducation soit design za na Congo de Congo e bonga mais Congo e bonga te tala nge bato bazakuna. Vous devez vous dire quand même quelque chose. Vous aimez critiquer seulement ba société ba tumususu, mais vous oubliez que eza ba société parmi les sociétés les plus évoluées au monde. Ça veut dire quelque part ba osala quelque chose ezali ya malonga. Pourquoi toko copier ya malonga te totika mabe? Non. C'est Congo zo évolué, ça veut dire kuna makambo zo ko marché te. Soit disant éducation na bino rondo kanisa ki ya ko beta kabana, ko intimider bango, ko ganga. Écoutez, si vous voulez savoir des choses, il faut me parler. Surtout il faut me parler. L'enfant s'adopte à la tempérament de la maison. Yes. Yeah. Bogene otanga.
L'enfant s'adopte à la tempérament de la maison. Ce bozana katianda ko ezala kabatu bazaka agité, tout est énervé, tout ça et le konyo soko ganga baba l'enfant va s'adopter à ça parce que wanande environnement na wanande normal na bino. Lorsque vous êtes dans un environnement au tempérament ezali calme et une maman ne doit pas crier à ses enfants. On peut éduquer son enfant sans crier. Oui. On parle, on échange, on donne, on parle avec son enfant. On ne manque pas à son enfant aussi du respect. Parce que c'est bien qu'il moi, il faut qu'on manque de respect. Kolobela kaye n'importe quoi, qu'on critique kaye, kolobela kaye n'importe quoi. Non, ça ne marche pas. Même yo moko zali wana ko lingate ba critique kayo, ba manque kayo respect, ba non, tu aimerais quand même que quelqu'un te parle aussi avec un peu de respect. C'est ça le problème avec vous. Vous avez tellement manqué du respect à ces gens-là parce que vous pensez votre façon de parler là aux enfants, c'est ça. Et les enfants là, ils vous manquent de respect maintenant. Ou bien qu'on a une méthode sur ça la résistance. Une maman, c'est une femme, c'est quelqu'un qui est douce, qui apprend ses enfants dans la douceur. Oui, elle prend tout son temps pour apprendre à ses enfants. Elle est patiente, c'est ça une maman. Maman est éducatrice, maman est douce, maman est patiente, maman, tout ça ce sont les qualités d'une mère. Yo koganga kaka, koganga, ko critiquer, ko kitisa. Bad boy! Na oka musumu, maman kwa congolaise zoe sa mwana yala be bad boy. Bad boy. Lorsque se qualifié déjà mwana kazali bad boy. Yo kanisi mwana na ayebite ke azarane mwana mabe. Lobita ngo bisa sali loko malonga, sali loko malonga te parce qu'il déjà ki maman ne atakuta sali loko mabe ke déjà nandako baba ke nazaranga mwana mabe. Nazara bad boy. Yo ka qualification bad boy. Mwana mi gonso bad boy. No. Mwana za bad boy te, mwana za good boy. Parce que stanga osali loko mabe, oko rappeler que yo zaka mwana malamu. You are a good boy. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que toi, tu es mon garçon, tu es mon fils qui est très bon. Ça, je ne m'attendais pas. Et que zong c'est na conscience. Alors, babi, donc, nazalaka bon, hein. Oh, nasa les amabe. Mais moi, n'attends au qualifié déjà, zalaka bad boy. Bad boy. C'est autant qu'on sala mabe, au web c'est nini. Bad boy. Azalaka déjà bad boy. Hein? C'est que vous demandez là à l'univers. L'univers répond à vos histoires. C'est que tu dis ça dans ta bouche sur tes enfants. L'univers répond à ça. Bad boy. Mwana mabe. Bosoko mokola osala mabe ko websa nini parce que ça a déjà mwana mabe. Siko qualification nini au PC les sources. Pour ça mwana mabe déjà. On dit pas à son enfant bad boy ou bien bad girl. On ne dit pas ça, c'est très négatif. Parlez aux psychologues, ils vont vous dire. On ne dit pas ça, on ne qualifie pas son enfant qui a mwana mabe. Mwana na yo azali toujours good girl, na good boy. Asa mwana malamu. Parce que tant que la mabe, wana de ko récupérer siko a comprendre différence. Obina non, mwana nga yo zaka mwana malamu. Oyo boyete. Allez ako se redresser moko. A comprendre que mama lingi yo te. Mais yo tango yo mi konyo so mama a qualifié déjà mwana na zaka bad boy. Hey! Et vous voulez que l'univers réponde à quoi? L'univers vous donne ce que vous voulez. Nous habitons dans un monde qui a des énergies. Vous dites des choses, ça vient. Parce que vous avez confessé ça. Azalra bad boy, azalra mwana mabe. Bolingini. Tu as attiré cette énergie. Ba maman congolaise, bozong la ba responsabilité na bino. Vous comprenez? Une maman azali professeur. Maman azali teacher. Mama oki jamais kotika bana na ye akendaka ko trembalaka na ba soki na ba muziki akendaka ko trembalaka je ne sais pas wapi akendaka ko trembalaka na ba église akendaka ko trembalaka non. Une maman ne peut pas abandonner ses responsabilités comme ça. Non. Tu dois rester à côté de tes enfants jusqu'à te rassurer que bakomi assez mature na yebi ke à partir de awa sikoyo, ceux qui n'attendent pas dans la société, bakomi batuo bakosala bien et puis bakona construire société. Hein? Oui. Une maman ne peut pas cesser à parler. Souvent ici, je vois mes sœurs qui font des vidéos à mater et à tous les jours. D'abord, nani maman Gisèle, hein? Gisèle a salaka ba vidéo ebele ya éveil de conscience, hein?
En tout cas, on a félicité Gisèle Makassi. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous n'avons pas compris que c'était ça vraiment notre rôle dans la société. Rôle nabiso na kati ya société, ezali à côté, tous les jours, tous les jours. Nous ne devons pas fermer nos yeux. Nikolo nyonso, il faut côté ya. Ti makambwale kokangama na bala na bino na mitu awa. Une maman n'a pas le temps de s'asseoir là-bas, akendaka je ne sais pas musique ati kakabana, akendaka je ne sais pas église ko kendo servir église ati kakabana. Une maman n'a pas le temps de ça. Une maman, son travail, c'est de suivre tous les jours l'évolution de ses enfants. Et en plus, ça bino bobo takabana, moko peti mi balete. Bobo takabana soki 3, 4, 5. Alors que chaque enfant est spécial. Moi na zana ba besoin na ye. Moi na zana façon na ye, il faut qu'on me mela ye. Moi, bangonyo so ba ndenge mon côté. Bangonyo so ba ndenge mon côté. Ça veut dire que si maman ya bana 3, 4, 5, toi d'abord tu ne peux jamais te taire. Toi, tu n'as pas le temps de te distraire, d'aller dans les histoires qui ne te concernent pas. Tu as le temps tous les jours à passer le temps avec tes enfants. Moko soki bangonyo so ensemble te weekend na weekend mobimba obendi moko nanu lokwa bobota bango pe ebele wana. Obendi nanu moko lobi na lelo eza journée na ngai na yo kaka. Tokende kaka biso mibale, tokende kolia lunch, tokende kolia dîner, tokende osala makambo yo osalaka. À partir de makambo wana omeme makambo alingaka osala wana, c'est là où cet enfant va s'ouvrir, va te parler comme sa maman ou bien papa na bino mibale kaka. Ezaka mikonyo sote en groupe, bana ozara bango soki 4, 5, 10, bango so bazaka en groupe. Peut-être mwana moko wana azako se sentir te confortable avec sa makambo na ye, liboso bande ko na ye. Comment est-ce que tu vas connaître ton enfant? Moi na zaka na façon na ko bond. Ça veut dire eloko ya lingaka asala et puis akolinga ko tia parana na kati. Vous pensez comment est-ce que les gens bondent avec leurs enfants? Parce que tu dois t'impliquer à faire quelque chose que cet enfant aime. Lorsque tu t'impliques à faire ce que cet enfant aime, c'est dans ça que cet enfant prend confiance et cet enfant te parle. Bana nyoso ba bondaka ndenge mon côté. Non, tous les enfants ne bondent pas la même chose. Ezana mwana oyo alingaka peut-être tana ye akolinga ko relaxer tout alingaka ko fanda ko la télévision. Peut-être il faut s'asseoir avec cet enfant, botali télévision ensemble, bosololi, tout ça. Aza particulier, aza individuel. Mwana mususu pona solola na yo abonde na yo peut-être azali azaka na bolingo ya cuisine, alingaka bilamba lamba. Ça veut dire azana kata cuisine wana azako sala bilamba na lamba na ye wana kende na ye na kata cuisine, yoka masolo na ye, yoka makambo azali koloba, lamba na ye et tout ça. Chaque enfant est spécial, chaque enfant est différent. Chaque parent, vous devez savoir que vous devez prendre le temps à donner à chaque enfant son temps dans ce que cet enfant aime faire. C'est comme ça qu'on connaît l'enfant. C'est comme ça que l'enfant s'ouvre et commence à vous parler. Maintenant, si nous allons pas qu'on l'aime, pasteur. Parce que les parents vraiment ne sont pas les parents. Les parents, ce sont seulement, les parents congolais, ce sont les adultes seulement qui sont dans la maison. Mais ce ne sont pas les parents, comment on les appelle? Ce ne sont pas les éducateurs. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'abus sexuels dans la communauté congolaise. Parce que les enfants ne se confient pas à leurs parents. Ils ne peuvent pas parler à leurs parents. Ils ne savent pas comment parler à leurs parents. Ok? Lorsque un enfant ne sait pas te parler, cet enfant va chercher quelqu'un à parler avec. Parce que c'est la nature. Naba poto awa naba poto tokoma komo naba école bakoma na ba psychologiste over there bakoma ko solola na bana. So mwana ba on remarquer que mwana zana ba problème alobaka mingi te tout ça. Ils peuvent voir et ils vont l'envoyer l'enfant là-bas akendo solola na ba professionnel. Ba yo ba makamweza na kata moto wa mwana. Pourquoi? Parce que l'enfant n'arrive pas à parler à la maison. L'enfant n'arrive pas à parler à ses parents. Mais kuna na ba école wana mingi za ba professionnel ayebi nini na ko gérer mwana ayebi na solana mwana. Mais na ba église kuna ba église na bino batona ba za ba professionnel te, ce sont les charlatans. N'est-ce pas? Mwana obima na ndaku akoka ko solana ba parente ake ko solana mukenji. Vous pensez mukenji a pris avantage de cet enfant comment? Vous pensez Mukendi wana ou bien Mukuna, tous ça les gens qui couchent avec des gens ou bien jeunes filles dans l'église. Vous pensez pourquoi ils couchent avec ces enfants? Parce que quelque part bana wana ba pesa ki bango confiance. Pourquoi bana wana pesa bango confiance? Parce que les enfants n'ont pas pu donner la confiance à la maison à leurs parents.
moi zo traverser ba moment na ye azana muto akosolola na ye te po moboti na o comprendre na ye te moboti na solaka na ye te moboti na lingine koyoka makambo wana te mwana kodoluka mutu mosusu qui est le plus proche à parler bino bo introduire pas pasteur bino ba parabukana ko introduire pas pasteur mwana pa akoma ko benga pasteur daddy ako benga moi c'est pasteur mami pourquoi pas solana daddy ya église tant qu'on solana daddy église qu'est-ce qui va se passer daddy peut amoni faiblesse it Sepe mwana za kitoko, dadi a komota la vie, mwana ngope na ope se mater, mais mwana ngope za kitoko, quand même. Pour passer pas za mototi. Yo kasi passer la zanan. Pondu na nanda kwa ntaba. Passer la za mototi. Passer la mutu, lo kwa mutu nyonso. Passer pe tango ndio mwana ba, mwana ngope za kitoko, nga mwana liana no avant mwana wake de pena mokili bali ya ina mutu mosusu. Nga pena liana no. Comme les hommes ne réfléchissent pas trop loin, ils réfléchissent avec leur pénis. Passer la zi allié. Tant passer la zi allié, faut y nani. Bino ba parents, oui. Beaucoup des enfants se fait abuser parce que il y a cette déconnexion, il y a des disconnects entre banana baboti. C'est pourquoi les enfants se fait abuser. Yo si moi na connexion na ba parents na ye makasi à se faire abuser par n'importe qui, même sexuellement, pas du tout. Ces connexions là manquent. Et les parents africains, vous devez réfléchir, hein. Il faut réfléchir. Raka maté a topé sana. Et ap maté a pété. Maté a batso. Maté a, ouais, maté on appelle ça rabino, maté a basombaka. Maté a basombaka ngo. Aïe pas d'abso pour qu'il ne pas shrink. Au fan de les boya, au bête les masolo pour à échanger na yo. $100 l'air. Maté a, oya ko construire. Ba foute la kayangombo. Mate wana ya pamba wana ba ya ofele wana bokena ko fandele bele na kata église wana boza na kata église zala kola thérapie ya ba zombie boza tale bele mutu na mutaye wana na problème na ye mais baza ko moko ya na problème libala moko ya na problème ya kobota moko ya na problème éducation ya bana zoze kokate moko ya na problème ya mobali mutu na mutaza wana sima pasteur aote ya bino makambo ya Israël si matango bosilisi wana problème oya kinango oko résoudre ngote parce que yo akina problème no mususu mutu musu afandi na donc thérapie en désordre boza tale belé si ma passer la télé bino makambo ya Lola ateli bino makambo ya Israël si ma prive si bino boyemba banzembo alléluia kembo na Yesu siko tu as gagné quoi dans ça tu n'as rien gagné dans ça tu n'as rien gagné nous devons réfléchir et rétablir les choses il y a trop de désordre les familles congolaises sont mortes. Ba famille ba Congomani esi ekufaki na yango. Yango na pe nation pe esi ekufaki. Parce que la famille c'est l'âme de la nation. La famille c'est l'âme de la nation. Sozo la nation ezoko ka hotel maté ça veut dire les familles n'arrivent pas à s'en sortir. Éducation ezate et loko ya malonga ezalité. Les mamans ont abandonné, ba maman batiki ba misala na bango baki ko servir église. Les mamans ont abandonné leurs responsabilités. Baza ko servir l'église. Ba papa ba abandonné ba responsabilité na bango, bazali ko servir ba basi ya quartier. Ba papa bitambola tambola ko arroser quartier nyonso, kolala basi nyonso. Ba papa ba kima na bango ba responsabilité na bango. C'est ça le problème qui nous arrive. C'est ça la vérité des choses. Et si nous ne devons pas regarder dans ça, il y aura toujours des problèmes, hein? Oui, il y aura toujours des problèmes. Oui. Et parce que ce que nous sommes en train de subir au sommet de l'État, c'est le produit de la société. Bangonya soningi bazaona ba miyibi, bazako yiba, ba voler, bazali ko sala corruption, bazako la basi ya batukuna, bazako la bana batukuna. Eza éducation ya msende zangaki. Bama congolais to bakisa éducation. Éducation il faut changer. OK? C'était un peu ça. Je pense que na solo li ofela sola pona lelo. Ndeto mona ina mikolo ezali koya. Je vous aime beaucoup mes amis. Bye bye yo.